Nzamba Kumbama, Azamalam, vraiment programme d'Abiswa Lelo, Ezali, parole, et puis na prière, et puis na Kosangana. Alléluia. La mort dans l'église, ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Ce sont nos comportements. Nos comportements, les hommes de Dieu, qui ont mis la scroquerie dans l'église. Qui ont mis des prophéties mensongères dans l'église. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur. C'est nous, notre comportement d'hypocrisie, de haine, de méchanceté, de critique, qui ont mis la mort dans le pot. On vient aujourd'hui à l'église, on repart avec les mêmes soucis parce que Jésus n'est plus là. On vient à l'église, on repart avec la maladie parce que Jésus n'est plus là. On chante, on ne reçoit pas la joie de ce cantique que nous chantons parce que Jésus n'est plus là. Jésus est dans sa parole. Amen. Revenez à sa parole. Amen. Que de distraire les gens. Onction, onction, onction. Venez chercher l'onction. Hein? L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Je vois l'onction là-bas. Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Amenez-le moi. Amenez-le moi. Amenez-le moi. Amenez-le moi. C'est pas moi. C'est Jésus. Amen. On t'amène vers Jésus. Amen. Ce matin, je suis venu t'amener vers Jésus. Je ne suis pas venu t'amener vers moi. Vers moi. Je suis pauvre. Je vais te donner quoi? C'est lui qui est riche. Amen. C'est lui qui est la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand il y avait la mort dans le pot, qui a mis la mort, ils sont sortis, ils ont cueilli des coloquins sauvages, des mentalités sauvages, des onctions sauvages, des impositions de mains sauvages. Ils ont amené dans l'église, en train de pousser les gens par terre, pousser les gens par terre. Mais les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, avec les problèmes, avec les difficultés. Quelle est votre onction qui met les gens par terre? Ces gens que vous avez mis par terre, Jésus les avait déjà ressuscités. Jésus les a élevés. Et vous n'avez aucun droit de ramener le... Veille sur toi-même. Wach über dich selbst. Veille sur toi-même. Wenn man sagt, wache über dich, das heißt, wache über dich. Bevor du die anderen richtest, aber seh dich an. Und deswegen, als Christus gekommen ist und gesagt hat, wie kannst du den Splitter im Augen von deinem Bruder entfernen und du den Balken nicht siehst, den du vor deinen Augen hast? Wisst ihr, was ein Balken ist? Siehst du dort, wo Menschen schreiben? Ein Beispiel. Das ist klein. Aber ein Balken ist wie eine große Tafel, die vor deinen Augen ist. Du kannst sie nicht wegtun. Splitter. Aber du nimmst einen kleinen Splitter aus dem Auge von jemand anderem. Das siehst du. Aber den Balken, den du vor deinen Augen hast, den siehst du nicht. Wie kann es sein, dass ich Splitter sehe, aber wenn ich eine Tafel vor mir habe?
damit ich mal gut sehen kann, muss ich das wegtun. Amen. Avant de juger les autres, Bevor du die anderen il va se juger toi-même. Du siehst dein Leben und du siehst es an. Mit Gott und ich. Wie ist die Harmonie? Wenn du und Gott keine Harmonie habt, hast du kein Recht, andere zu richten. Hier Moses gibt ihnen die Werte, wie sie sein müssen. Du musst intelligent sein. Du musst weise sein. Und wir müssen nach den Prinzipien von oben leben. Christus, als er gekommen ist, hat er gesagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht in der Welt. Lorsqu'il s'est venu, als Christus gekommen ist, il a dit aux gens, hat er zu den Menschen gesagt, moi je ne suis pas venu abolir la loi. Ich bin nicht gekommen, Mais je suis venu das pour Gesetz l'accomplir. zu zerstören, sondern ich bin gekommen, um es auszuführen. Si vous avez dit, Wenn ihr gesagt habt, vous ne commettez point d'adultère, dass ihr nicht mais moi je vous dis, sage ich euch, celui qui regarde une femme, derjenige, der eine pour Frau la anzieht, convoiter, il a déjà commis l'adultère avec der hat schon son Ehebruch in seinem Herzen. On nous a dit, Er hat uns gesagt, tu ne tueras pas. du wirst nicht töten. Mais moi je vous dis, Aber ich sage euch, celui qui se met en colère derjenige, der Wut contre hat son prochain, gegen seinen Nächsten, il a déjà tué son prochain. der hat seinen Bruder schon getötet. C'est que pour Christ, Das ist für Christus. il enseignait aux gens Er hat die Menschen les gelehrt, choses parfaites. perfekte Dinge gelehrt. Pour Christ, Für Christus ce n'est pas question d'avoir avec toi un grand livre, war es nicht die Frage, dass du ein mais c'est gutes question Buch que hast, sa loi aber es ist, dass doit dein être écrite Gesetz dans ton cœur, in deinem dans ton Herzen esprit, in dans deinem ta Geist, pensée. in deinen Gedanken. C'est ta façon de Das vivre. ist deine Art und C'est Weise ta zu manière de leben. vivre. Deine Art und Weise zu leben. Tu vis comme ça. Du lebst so. Et aujourd'hui, Aber heute nous voyons des gens, sehen wir Menschen, des hypocrites. Heuchler. Lorsque je dis un hypocrite, Und wenn ich sage ein Heuchler, comprenez-vous la chance de toujours la comme beauté. dann sehe ich es nicht so, wie wir es immer so nehmen. Mais lorsqu'on a employé ce mot, Sondern, aber als dieses parce que Wort c'est Jésus qui eingesetzt parlait hat, ces choses. weil es ist Jesus, der diese Dinge Dans son gesagt époque. hat. In seiner Zeit. Lorsqu'on parlait à quelqu'un qui est un hypocrite, Wenn man sagt, dass jemand ein Heuchler les ist, hypocrites c'était des acteurs de théâtre. dann waren die Heuchler Schauspieler. Oui, on a dit dans le lot, hein? So wie man heute Il y a sieht. beaucoup de Bamangobo, Bamangwaou, Wenn Bangadiaja. ihr diese ganzen Schauspieler seht, Bah ça va hypocrite. das heißt, sie sind Heuchler. Pourquoi ils sont des Warum hypocrites? sind sie Heuchler? Parce qu'on leur donne des rôles à jouer. Weil man ihnen Rollen gibt, die sie spielen. Mais attendez, mon ami. Aber er ist nicht so. C'est un papa respectueux. Das heißt, er Il a ist ses ein enfants à Vater, la der maison. jemand Il respektiert. élève bien sa Er hat femme. seine Kinder, er liebt seine Frau. Mais lorsqu'on leur donne un rôle à jouer, Aber wenn man ihm eine Rolle gibt, die er spielen soll, il peut être un papa méchant. dann kann er ein schlechter Vater sein. Il est seulement un rôle. Es ist nur eine Rolle. Après ce rôle-là, Und nach dieser il devient Rolle normal. wird er normal. Sur Christ, lorsqu'il appelle les gens des hypocrites, Aber wenn Christus die Menschen c'est pas nos églises. das heißt, in unseren Nous avons Gemeinden des gens haben wir qui Menschen, prient avec nous. die mit uns Ils beten, sont des acteurs de die aber théâtre. Schauspieler sind. C'est vrai. Ils font des choses. Sie tun Dinge, Quand tu les vois, wenn du sie siehst, tu ne sais pas. weißt du Est-ce que nicht, c'est lui? ist es er Ou bien c'est pas lui? oder ist es er nicht. Lorsqu'il est à l'église, Wenn er in der Gemeinde ist, alléluia. Halleluja, Mais lorsqu'il part dans sa maison, aber wenn er nach Hause geht, sa voisine est plus proche. ist sein Nachbar, Après, c'est un mot de terre. den sagt er nicht mal Hallo. Tu es un hypocrite. Du bist ein Heuchler. makambo yo osala yango nde bakolobela yo kozala lokola homme riche te na bozwi na ye me na bokufa na ye témoignage ke mabe soko kozala mayele na mwa message moke oyo ndeko na yo amei kotia na kati ya internet to réseau ata lokola zache message oyo eza lokola passage ya jésus na jéricho zache ntango ayoki na mirimiri ya bato andimaki a réparer berere na ye eza na mtar te tu peux réparer polobi biographie na yo ebetama malamu franchement message eza kitoko mingi mabeya merci mpona grande message oyo nzambe apesi yo e mpona bandeko mpe bazolanda yango mpona mabota bakartier bamboka biso nyonso toza na kati nyonso ozosala na mokili eponi kwen te biso nyonso bakambi nyonso tozosala yebaka moke après liwa na yo bato bakoloba mais mokili ekoloba mais eloko eleki makasi oyo mokili elobaka te oyo nde nzambe akoloba yango ekodéfinir lola na lifelo baoyo bolandi nzambe
Nzamba pambola bino. Soki lelo to suki awa, lobi nzamba opesa biso pema to koloba lisusu. Basenga kinga na leka. Yango na présenter ne fils que message oyo na banesu bokolandango kola pambola bino bobondela mi pona biso nzamba batila biso mikolo nzamba pesa biso mayele soki esali pasi bolimbisa soki tolobi na ndenge esengeli te yo bakisa mayele nzamba kopambola na bato oyo bazolanda. Et merci maman, merci libota, merci bandeko tolela, merci bandeko tozokufa innocent, merci bandeko ba mokili ezoni okola, merci na bino pe bato bozala mitema kosunga, merci na pardon sincèrement parce que je ne suis pas un bon mari pour ma femme. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai eu à tromper ma femme. Avec sa meilleure amie Prudence, Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Donne la force aussi à ma femme, là où elle se trouve actuellement, de pouvoir me pardonner. Seigneur Dieu, je ne suis pas juste. Tu me vois là, je ne suis pas juste, je ne suis pas saint. Donne la force à ma femme. Même avec sa meilleure amie, Seigneur Dieu, la coiffeuse, j'ai eu aussi à la tromper. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Oh Seigneur. Bébé, on se coucher. Bébé, pas attendre d'abord, il a prié. Aïe. Il a me répété. On a fini de prier. Non, il a demandé pardon à Dieu. Non, il a déjà fait ça pour nous, devoir t'inquiéter chez lui. Non, chacun a ses péchés. Tu as tes péchés, j'ai mes péchés. Pas mélanger les choses de ce monde. Aïe. Bon, ok, il faut faire rapidement, pas y être sommeil. Éternel Dieu de gloire, je veux te demander pardon. Seigneur, toi, tu sais que la chair est faible. Éternel, j'ai trompé mon mari. J'ai trompé mon mari avec le boucher du marché. J'ai aussi trompé mon mari avec le voisin d'en face. C'est-à-dire quand tu prends le couloir à la deuxième porte. Éternel, j'ai aussi trompé mon mari avec son petit frère. Bébé, y'a quoi? Sambela to tubela mabe na biso ekozala malamu nde tokozwa lobiko kati na biso soki te pasi. Écoutez. Amen. Parce que Dieu va te fouetter. Amen. Comme la Bible le dit. Il faut corriger vos enfants. Hein? Aujourd'hui, moi,
Quand on me fouette parfois, Satan me dit qu'elle est méchante. Mais je lui réponds, Satan, quitte dans mon cœur. Amen. Amen. Quand Satan vous parle, chassez-le avec les pelles du roi que vous avez dans vos Amen. Satan peut vous envoyer n'importe quel démon. Les démons de la peur. La peur, c'est très dangereux. Amen. Il faut les chasser. Amen. La peur n'est pas bien. Amen. Quand tu as peur, tu ne peux pas réaliser ce que tu dois faire. Amen. Oh, merci Jésus, merci. La peur, quand tu as peur, même si tu veux corriger ton frère, quand les démons de la peur viennent, tu ne peux plus le faire. Amen. Il faut chasser ces démons de peur. Amen. Même quelque chose que Dieu t'a dit de faire, les démons de la peur viennent. Les démons de l'incrédulité viennent. Amen. Satan est dans les églises, dans l'église des élus. Amen. Amen. Mais lui, la seule chose, il entend la prédication, mais il ne peut pas les vivre. Amen. Et puis les demandes de raisonnement. Il ne faut pas raisonner avec la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, il faut faire ça. Amen. Dieu est votre roi. Amen. Et puis vous êtes les princesses de Dieu et les princes de Dieu. Amen. Tout c'est que Satan, si vous disiez à Satan tous les noms du monde qui parlent, il ne va pas parler. Amen. Mais le nom de Jésus, Amen. ça c'est la puissance. Amen. La puissance plus que puissance. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Satan peut venir. Il envoie les démons de peur, de raisonnement, de doute. Il ne faut pas douter. Amen. Fermez la porte de votre pensée. Amen. Fermez les clés. Amen. Les clés du séjour des morts et les clés de l'enfer. Amen. Vous savez cela. Amen. Maintenant, tu peux fermer la porte de l'enfer. Amen. Ou tu peux ouvrir la porte de l'enfer. Amen. Zambe akumbama vraiment po ete aza malamu ndenge kaka batei biso ndenge pe makomi ekomami nyonso ekoleka kasi liloba na ye ekoleka moke te po ete liloba ne yango eza vie, liloba ne yango eza solution na tia na bomoi na biso balobi ete ezali kopesa ntango na saison nango bafrui ebima tozala bato oyo na la saison ete saison na saison tozali kobota bya bafrui kitoko. Alléluia. Tozali na lokati ya bafeuillage ya kitoko ya vert oyo ezali kopesa vie. C'est ça la parole. Ce n'est pas que toujours à manger badesu au pondu, non. Faut te lier à la nourriture oyo est vivant. Amen. C'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Faut que nous soyons toujours concentrés dans la parole. Alléluia. Amen. C'est la Amen. vie de Dieu. Gloire au Seigneur. Toi et moi, c'est la vie de Dieu. Oui, oui, c'est la parole. Nous sommes attachés dans la parole de Dieu. Nous sommes des fruits de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La patience, la maîtrise, la fidélité, la bonté et la foi dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Le Dieu. Amen. Totelema na maloba na ye. Totelema na maloba na ye. Tozala exemplaire. Et tozala penza puissant na onction ya Nzambe. Autant tant tozali esika moko songolo ba yebi yote. Bali komona ke cette femme, cet homme, il est différent. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bientôt balobi était vraiment tozala ba fuya kitoko. Amen. Tozala ndakisa. Jésus Christ, il était modèle. Philippiens 2, il était modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il était modèle. Sur cette terre. Il était modèle. Notre roi Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vraiment, nous allons passer.
Amen, amen. Oyebi posa oyo zanango, ngana yebi posa na yote. Me yomoko yebi posa oyo zanango. Doko kokanga munoko na yote. Balobi na biso a chiffre 7. Eza accomplissement. Eloko nini o ekokisa nina ntena bomo ina yo. Po ekokisa mana kombo na Yesu. Amen, amen. Toza na biloko ebele o ezangi biso. Doko zwango kake pa l'Éternel des armées. Yamana nzembo otoko yemba. Ete ozanga maloba te oyo koyebisa. Batunaki o ezalaki ete oya famille su Bartimée. Olingi nini nasala pona yo. Bartimée alobaki tout simplement nalingi na. Et puis asaki nini amonaki. Donc ce que nous avons amen, amen. On est plutôt dans la oyo, azalaki na Bethesda kuna, abandaki ko luka, oyo mutako kwa kaye kuna na piscine, azwaki na numutute, mais tant que le biko yebi bazo tuna e, azako raconter na d'abord histoire. Naza na mutute, oya ko kwa kangai, et pourtant le biko ya mwana se yebi. Plutôt zalande Pierre, Pierre alobaki. Balobi na ebwaka mondiama. Et puis, alobi butu mobimba, to sa nini, to zuite. Donc banda to banda ki déjà 2021 si la.
toza biloko ebele na nekokisa mbili biso te me balobi mokolo moko place ya nzambe eza nini mila place ya nzambe eza mokolo moko donc Pierre alobi ke malgré butu mobimba nazwaki te me nani loba oyo lobi nazosala nini nazobwaka monyama moyembi ocheli biso nzembo wana comme ça moko na moko ayebi banda koloba banda kobwaka bwaka monyama na yo banda kobenda loba 2000 oyo fete Alléluia car tu mérites l'adoration, oui tu mérites l'acclamation. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi te louer mon Jésus, laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus, laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, Prends maintenant ta portion de prière. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu as choisi ma vie. Et ma destinée est garantie pour moi. La destinée est garantie pour moi. Et je veux vaincre les combats de la destinée. La deuxième chose, nous allons dire, Seigneur, aide-moi de surmonter mes erreurs négatives. Et la troisième chose, je vais dire, Seigneur, toutes les paroles que tu as prononcées pour moi comme la bénédiction de ma vie, entre dans mon cœur. Tout ce que mon père biologique, mon père de la foi a parlé pour moi comme la bénédiction de ma vie, soit lié à ma vie, soit lié à ma destinée, afin que je vaincre les combats de la destinée. Commencez déjà à prier. Prie. Oh, Shandere ke Goshara Baba de Ketelok. Priez. Dis Seigneur, je veux
je veux voir ta gloire dans ma vie. Dis Seigneur, je m'offris devant toi. Je suis ton choix parfait. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, donne-moi la capacité de surmonter mes erreurs. Prie avec moi, prie avec moi. Du Seigneur, fais de sorte que je vive la bénédiction à travers ta parole dans ma vie. Oh Dieu de grâce, prie avec moi cette déclaration. Dis avec moi. Mets ta main dans ta tête. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du Seigneur Jésus, je viens devant ta présence. Je viens m'offrir mon corps comme sacrifice vivant. Oh, les chante avec moi. Et Satan ne pensait pas que Nzamba au futa makile zalakate. Amone que nous avons mené pour Nzambe, pour Nzamba au ma niveau en athée. Ami qui dit ça bon. Amen. Alléluia. Jésus a dit que gêner. A dit que gêner. Jésus a dit qu'il a besoin, oh il a dit qu'il a ngopo, a dit temple Nzambe. A ça peut ça ngopo na biso za peut pas temple Nzambe. Satan va qui na ko kaleye, na ko baka ine kulusu, na ko baka ine kulusu. Nzoka ezalaki nyongo ya menga. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ alobi na biso boye nzoto na biso ezali tempelo ya molimo mosantu nyongo ya menga Jésus alimi koya kofuta yango ape priya rasha ngai na yo ezalaki makila na ye Alléluia. sopa yango konga na yo tozwa lobiko Jésus oyo meme papa na yo kosala yango te tala kikola kiko papa pasi akobota meme mama na yo tolobi mama simbelanga akolinga te ebonga kufelo akonifima ngote amen. Bon tango ezaki mibeko bien aimé. Ezaki ngolu te. Moi je suis sous la condamnation, azaki sous la possession et la loi de la possession. Peut-être ezaki a famille na ye. Peut-être ezaki a lien ndenge balobaki akosela ko côté. Elle souffrait pendant 18 ans. Je me rappelle la prédication de Okaki Lobito, on a rappelé Nazo, maman Marie-Lise, maman Stéphanie Bateyaki. Question que vous posez, Moto Oyo, vous avez fait sa promesse. Alléluia.
Nzamba pesi na souvenir a pesi la promesse. Mais zo ko kisa mate donc il est dans ko kisa ni tout les questions ko ba ça ni dans son ndongo azo monde zo ko kisa mate. Cela veut dire moi je suis là qui pendant 18 ans. Mais ce qui est étonnant, ce qui est bien, on est wapi. Alléluia. Foi na ye de mbakite. Na kunki na yamana oke na synagogue. Jour mususu baninga bana ko bika ya bana ko bika te. Mais un jour il ne savait pas que le maître des temps et les circonstances azala kiwana. C'est là bayuda est pas biki c'est la mususu ko la taba. Mais donc abasala ki erreur. Maître Saba ayaki jour wana na synagogue. Saba mutapesa ki wana ye mo ayaki. Mauvais comme vous avez dit qu'on a été, toi qui savez qu'on a Saba. Atabata mauvais qu'on y a bon moyen, yo pot mi beko et dans la babota. Mais ma bosse ni qu'on a mi beko, à dans la bon moyen. Ani bakate, à la gâté, à changer la loi pour des âmes, pour après ça au Mukanda. À pour changer la loi gouvernement, à pour changer la loi nion sur la hauteur pégué resina. À pour changer la loi nion sur makila, et la famille. Alléluia. C'est pourquoi maman tosani pas tobika na nzoto na biso. Laissez le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Amen. Saint-Esprit avant la carte na yo. Amen. O pecado conforme faz mal. Amen, amen. Amen. Adam barater. Ah, o Adão falharam. Na vie moko ya kitoko. De uma boa vida. Baratam. Eles falharam. Babimaki. Eles expulsaram. Makila. O sangue. Na Egito. No Egito. Zamba no makine. Alobina Moïse. Disse a Moisés. Mata. Kamata makila. Pega o sangue. Já na baleton. Põe assim por cima das portas. Foi nas portas. E makila na Egito. Lá o sangue no Egito. E bikisaki. Salvou. Bate fortemente as palmas. Mais makila na jardin d'Éden. Mas o sangue no jardim do Éden. E eba ki obimisa. Lhe expulsou. Ebimisi. Lhe expulsou. Nós somos na diferença ali. Estás a ver a diferença? Temos que estar com Cristo. A gente está quando a gente está em Cristo e vamos ser salvos nas nossas vidas. Para a gente ter a vida eterna, temos que andar mesmo na santidade para sermos salvos. Porque aquela mão poderosa para nos tocar sempre. No momento que a gente clama, está aí presente. Ele está respondendo. Mesmo Ezequiel tinha que morrer. Aquela morte não veio do pai ou da tia. Ou tio, não. Ou foi envenenado, não. Saiu mesmo a Deus. Disse, vai mensagem. Vai fazer o seu testamento. Vai morrer. Eu se ouvir essa mensagem, eu respondi. Onde é que você teve essa mensagem? Quem é que falou? Era ainda como? Eu não tenho nada a ver. Eu me disseram para te dar mensagem. Aprenda-se. Eu fiz. O que é que Deus te mandou para falar para se arrepender? Eu só me deram mensagem. Disseram para você se arrepender. O pai alheio não fez, não descobriu Isaías. Ele foi no muro. Foi lá orar. Há muitas posições de orar. Não é só do pé. Não é só ajoelhar. Não é só sentar. Há muitas posições. E cada posição tem o seu significado, tem o seu porquê. Amém. Yes. Eu pus a cabeça para baixo. Você espírito da morte. Me deixa. Você espírito da morte. Saia. Saia, espírito da morte. Não necessitamos de você.
pas demain, mais maintenant. Libéré. Même Koufa, quand on soit perte. Allez, bima. C'est le nom puissant de Jésus. Amen. Ah, namoni réseau qui est moi 15 minutes au tombé là. Nesses 15 minutos vamos orar. Donc, tombé là, c'est non. Vamos orar a segunda data de hoje. As pessoas que se beneficiam dessa pregação saíram. Falamos sobre na chifologia. Sobre números. Donc, Deus é o mestre dos números. Os quantos são hoje? Les 17. Hoje são 17. Ou bien comment? Hoje são les 17. Hoje são 17. Les 17 é a na casa. No 17, um está aí. Um é precisão. E 7. E a Zorobela. A perfeição. E 7. A Zorobela é longa. Está falando sobre a vitória. A Zorobela repo. Está falando sobre o repouso. Mas eu vou dar na casa repo. Para você entrar no repouso. Tem que andar bem. Donc repouso é na bolão. Repouso só faz a Júlio. Na bana tocotele mapo tocondela. Vamos colocar em pé. David. Mesmo que David. Porque tata não é no baki. Mesmo que seu pai falou. Kuna bolesa papai. David já uitie. Porque o David foi o novo no seu irmão. Na poça daí. Então necessitamos dele. Alors, zala na konzima. Oya yo. Amen. Donc ça na 2000. Estamos em 2022. Estamos em 2022. Donc elimina 3, 2. Temos aí 3 números 2. 3 de Oana. Esse 3 números 2 vai fazer 6. Alors 6 é 6. Essa visitação. É visitação. Alors sabe lá na banda com visita. Essa é visita. Começa a chamar de Deus. Para visitar. Para visitar. Para visitar. Visitar nossa saúde. Visitar nossa saúde. Ora dele. Visitação na outra levar. Toda ele visitação na outra parte. E a outra que eu visitei do seu Deus. Nada de Naboya yo, nalingana yo, papa.
bapinganga yuma mpona yo nandima likambo te babenganga bolole mpona yo nandima likambo te kasi osa motema na ngai ezala tombo na Yesu osa motema na ngai ezala sanjo na yo ematina molimo na ngai yo nayeba yo ngai ekotina mamaso na ngai yo natokolo ngai abae abayo abae abao igwe babobo igwe ogelisi bangoluwe kiba oyekauka kate ezayo yesoro maiyabo iziba isiba oyekauka kate ezayo yesoro maiyabo yonde iziba ngoluwe oh iziba ngolu na yesu iziba ngolu na sayo yeso yesu iziba ngoluwe isikana chama moto na yonde su respiration na sayo yeso yesu iziba ngoluwe oh iziba ngolu na yesu iziba ngoluwe sayo Lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses raisonnements, lorsqu'on arrive au bout de toutes ses analyses, lorsqu'on se pose beaucoup de questions, des fois on n'a même pas de réponse à ces questions. Jésus est la source intarissable. C'est ce que dit la chanson. C'est la source intarissable. C'est Jésus. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes parents. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes frères et sœurs. À un moment donné, tu peux être dépassé par des événements, dépassé. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu essaies de mettre ensemble les promesses que Dieu t'a données. Tu essaies de mettre ensemble les visions, les prophéties, les messages que tu as eus avec la réalité de la vie que tu es en train de mener. Une opposition, un écart d'opposition inexplicable. Mais j'aimerais ce soir qu'on élève tous ensemble la voix pour dire à Dieu, nous te faisons encore confiance. Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends rien. Même si je ne comprends rien, mais je te fais confiance. C'est toi le Dieu. C'est toi le Dieu qui existe. Ma vie est entre tes mains. Je m'abandonne encore complètement entre tes mains. Même si, comme Job a dit, même si ma peau s'attache à mes os, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il se lèvera le dernier. Je vois quelqu'un qui était couché sur le lit, qui est en train de se relever. Je vois quelqu'un qui était couché sur le lit, malade, mais il est en train de se relever.
Comme dans ce film, il est en train de se relever. Dieu est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes qui étaient malades. Dieu est en train de les guérir maintenant. Croyons à la guérison. Nous croyons à la guérison. Jésus, le soleil levant, lève-toi. Lève-toi dans ces familles qui sont connectées. Lève-toi dans la vie de ces frères et sœurs qui sont connectés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. We give you the glory. You are worthy to be praised. Holy and holy God. We will bow to ils ont régné. Et c'est quand les esprits, où ils sont malades, ils ont régné. Et c'est quand ils ont des capacités. Et c'est quand ils ont des réclamations. Et c'est quand ils ont des iniquités. Et au désir, au plaisir, au péché, où ils ont des personnels dans l'issue. Tout le monde a ma sagesse. Tout le monde a côté de ça. Et c'est quand nous avons des défauts. Et c'est quand nous avons des portes d'entrée dans la vie dans l'issue. Et notre conscience nous dit que nous vivons dans le péché. Mais tout le monde qui est en haut. Zambe pese biso makasi abana ko refuser yakoba na ko renoncer yakoba na ko luka transformation toza na image na yo mobali ya libala tozo pousa na pembeni na yo kwa toza na pembeni na yo kwa toza la ini c'est pourquoi toba na ko boya péché toza na bena corps moko rempli de la parole de Dieu. Alléluia yango toye epai na yo bénis la parole de ta servante pambola biso nzambe banda ko rempli biso na wili. Toyaki tozaki ba vase moko vide, mais tozon ba vase moko rempli. Même nos enfants n'ont pas compris vraiment cette parole d'aujourd'hui, mais banda ko rempli bango d'huile. Ko batela bango liboso ba ko nyonso ko tema liboso na bango. Liboso ba ko nyonso ce monde mauvais, les étages mauvais. To sengi isungi pe ko batela me pai na yo. To tiki diki pai na yo. Pambate yo zali ko na nyonso bokonzi na milimo. Molimo na Nzambe. Kamba biso na kombo leki kombo nyonso. Ya nkolo Yesu Kristo. Oya kufela ki biso pe la mukaki. Oya lobaki na Jean, voici, je suis le premier et le dernier. Ya ngoto tiki maso e pai na yo. Na kombo na ko Yesu Kristo mo ko mo viti si. Amen. Amen. Oya kambo ya Yesu. Mema etelezali. Donc sasa dino ba oso kwati monyama. Amen amen. Oso siamo. Nene balobi kaka. Lelo eleke akenge usi. Toyebi ete bakopesa chance mais na minute ndenge interprétation ya nzembo tokoki koya kotya makambo deja tokumisa Nzambe zala lesengo kumisa Nzambe wana ete asaleli ya likamwa ale banda kokumisa Nzambe nini communication tokopesa nsima ya koyeba nde mwana biso Jessica ayebi nde. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Tukufu Yahweh. Tukufu Yahweh.
Prions, reine que ta reine vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle est la reine Nzambe. Elle est la reine Nzambe. Reine Nzambe moni sama. Katikati na bomo ina biso. Reine Nzambe moni sama. Katikati na bomo ya moko na moko. Reine Nzambe na ba santé na biso. Na mabala na biso. Reine Nzambe na ba projet na biso. To bele ni reine na yo betiwa. Que ta volonté, rien que ta volonté parfaite. Yango esalama. Kati na bomo ya moko na moko. Na Kongo kisoka Yesu Masia. Oya zali Nzambe. Akotika bobele Nzambe. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc il y a Congo, il y a Europe, puis il y a Angola. Donc tous les qui battent et belé. Donc il y a marathon, il y a ma théa. Nzamba kumbama. Pwete azamala moko na moko akoyeba kozwa esikani ni oye akoyeba muteme kotuta pwete ayeba na kobongwana ekozamala. Danzembo pe bayembeli biso awa yondi maki kosalela nkolo ayele mabe ndeko nano tikite misala na yo ndeko monisa yango kanisa mayemaleka na Sodomo awa yondi maki kosalela nkolo kokosa na yo ndeko nano tubelite misala na yo ndeko monisa yango kanisa mayemaleka na Sodomo don tokozika mukola suka biso tozokosa na tolati posa meme mitema yankoi tokozika o to se déguiser à l'âge de lumière pour na koya ko troubler ba na Nzambe tokozika moto to bongwana Nzambe akumbama apambola bate nyonso oyo baleki vraiment Nzambe abakisela bino lisusu totambola na solo oyo tozoteya biso moko mpe tosalela même batei oyo baleki te vraiment tobanga mpenza Yesu Masiya totika kofingisa kombo ya Yesu Masiya na bacomportement na biso ekozala pasi donc toluka mpenza tochange ekozala malamu yango wana Nzambe apambola biso nyonso monde entier mobimba Bidor TV libota na ngai donc mabota nyonso Nzambe apambola vraiment totalelaka Masiya na ekulusi tomemango mokolo na mokolo résurrection kati na bomoi na biso ekozala malamu ane tokotaki mokolo samedi totambola na perfection nde tokomona elonga mokolo lelo wana le 27 chiffre à temps vraiment po ete to vivre o ezali temps ya bénédiction temps ya elonga esepeli na biso esengeli na biso totambola na perfection
vraiment nzambe akumbama totombeli penda résurrection na bomoina biso banso oyo nyonso balingi résurrection oyo bazotambola na crainte l'éternel wana premier jour ténèbres nyonso etelemeli biso euta na nord na sud na est na l'ouest na centre ténèbres elongwa na kombo na Yesu bafaroyine nyonso batelemeli biso base noyé na mer rouge au nom puissant de Jésus Alexandre Alexandrine bosali mabe mingi na kati ya bomo ya bato vraiment Dieu de gloire à sa charge na bino Alexandrine nyonso na Alexandre nyonso vraiment le feu du Seigneur. Yahweh na mbula mapamboli oyo eza konoka tika ete mbula mapamboli ekitela bana na yo fongola biso baporte ya bénédiction na kombo na Yesu Kristo. Merci na mbula mapamboli Yesu zwa na yo lokumu baporte nyonso ezaki ya kokangama efungwami na kombo na Yesu. Amen. Akumbama to bandaki na ye to yebina ko clôturer na ye. Merci vraiment nzamba za lokumu na participation ya moko na moko ba o bazana tango ba o pe ba kolanda lisusu na sima vraiment nzambe apambola moko na moko. Merci na monde entier mobimba na balandi ya Bidor TV na balandi nyonso akokolanda vraiment mbote na biso baso. Mbote na Ngola mobimba o pasteur Honoré na litonga mobimba bino banso na Ngola bambote na bino nyonso pe mbote na monde entier mbote na Bidor TV mbote na bana na ngai mbote na libota na ngai mbote na moto nyonso vraiment nzambe azwa lokumu na tombeli biso vraiment poso kitoko to bandi pe dimanche malamu semaine o Saint-Esprit azwa contrôle na biso na kombo na Yesu. Bisous bye.
la sawa. Comment on irebu. Ozana selembao, ozana bumbu, ozana makala, ozana changu. Au comprendre, ozika transport moko. Transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo. Ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebu Zawapi. Ba la question avenue Irebu numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon ozana page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza. Na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozali na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozali biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Eye na kati ya Matonge.